Ma Mission TV, le miroir du monde. Mokoleleki hier, lundi, Tata Ekolo a nommé Kibongo Premier ministre au Talaki TV au Kanyi Kombo et puis à Vigno par rapport à Chouamana. Oui, totalement. Toyebi Kombo na Jean-Michel Samba. Ouais. Choix papa mokonzi wana eza choix na ye ngolo bateke so sali choix peuple pe asepeli na choix wana mutuna mutaza na vie na ye. Bon. Mais selon moi, il fallait même pas que tout le monde qui ont travaillé avec Kabila ait la confiance dans Bango Tem. Maman Mboko, biso la biso ba Congolais comme sous dans do bunda. Oui. Mais là on va nous mamba solo. Tolingi batu oyo ba travailler na Kabila té. Parce que ce sont de mêmes têtes toujours bozo zong c'est la biso na kati ya gouvernement. Bolongoli obozi obotier. Mutazo liana ndokiaza nani? Andokite. Ah, Binini. Nous, mais potons di maga premier ministre. Pour na premier ministre na biso, il a corrigé ba oyo ba lekaki na gouvernement yoto le kamikolo yo. Pour surtout na a corrigé Lukamba. A corrigé ye. A corrigé Lukamba. A corrigé ba ngona Willy Bakonga nde ba bomai na nu gratuité. Nde ba koki kolé sa biso te. Biso to yebeke Fachi Beto le raso ki pouvoir ba ko aider ye. Babo ko aider président Tina na moment moko balingi ke ba congolais ba souffrir présenter ba souffrir de biso peuple donc yé alongo la makanisi wana a ko travailler pour na peuple mama botu na bato bazolo bana azalaki ministre sport apporta nini na ministre sport ah mama botika donc tolo bate tala bate premier ministre bon union nationale babemba ba salade babemba ba salade moi nana olobela bemba mama botika politique mama botika ça mama. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Voilà, toujours continuer au sala balador na biso Ipro Congo bana Congo ya solo baloba eza mokolo ya lobby eleki nde Tata Ekolo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo anomaki bongo premier ministre. Alors au Jean-Michel Samba. Alors nous on s'est dit ma mission TV qui est sur terrain Toyoka bana Congo batu oyo tata mokonzi oya ye oya kokamba et bongi bongo toyoka pe Ipro Congo ya tozo sala baladeur tokutani pe ndeko moko za congolais nde tolingi tozo amakanisi na ye. Bonjour ndeko. Bonjour maman. Santé malade moi? Santé est bien. Okay. Alors rythme Congo. Santé malade na rythme Congo. Hier mokolo eleki lobby ezalaki lundi Tata Ekolo anomaki bongo premier ministre. Est-ce que vous déjà combiné? Mais bilanga combiné te. Non yebaka. Otaki RTNC te. Natalaki na yokaki yango natalaki na landaki ti mela kombo la kangi te na okanga ka malembe.
Jean-Michel Samba. Ah, merci maman la combodo et biso rappelez-moi. Jean-Michel Samba au Kanye. Ouais, na kangi. Alors ndeko yo zali congolais na lingo pesa no makantina o kabola makantina ba congolais mususu. O moni ndeti choix ya mutanta ekolo ndenge nini? Bon, choix yé muto aza les garants de la nation aponi muto. Amoni muto ça na ya poni muto. Oya CP ne yango mona tse premier ministre. Yo siko bande ko s'attendre na ye to na mutu mususu. Bon, nde biso tondo tendre na muto obima premier ministre to ebagi donc to ni mikut nde tinga na surpris na monika sur Jean-Michel Samba bimi premier ministre pour la biso to ebe ezala ba bemba ba muzitu ba nani ba Moïse pour la biso pour la ngana ebagi ezala bongo na surpris lobi na tete sibuna ko premier ministre Jean-Michel Samba. Alors, ce que Moutouno est que à l'âge de 43 ans, Congo est la première ministre de la République démocratique du Congo, Nassima, Tate Kola Salichoua, 43 ans, n'a habité. Au moins, âge n'a rien. Bon, Azane jeune a travaillé trop. Magena jeune a travaillé trop. A travaillé trop, mais a travaillé trop, mais a travaillé dans la Kabila. Bisodo mabe ya nini bisodo linga bato ya Kabila bazonga lisusu te do bato ya Kabila il faut bazonga lisusu te bato ya Kabila il faut bakende mbala moko nde Kabila longwe na page nde bato ne pe faut balongo la page donc mboka il faut ça la bongo mboka ya te présent mususu ka bato wana obasalaki kaka bango wana bazonga mboka ya bongo te bacheni ba otanga surtout ba bacheni ba otanga ba osisa ba chik. Bon, ça là, t'es bien, na mituni non. On n'avait pas travaillé dans la FCC, on a Kabila et on dit le soumne. Eh, Maulia Landoki, Kabila n'est pas Molandoki. Yo juste Moutandoki, c'est pembe non. Par rapport à Ashiko, 43 ans, comment ils ont mené une question dans les années qui vont 43 ans, est-ce qu'on a bon, âge, na travail nae. Akosa na eba osa la idée akosa ne puis comme moi mais toujours regretté hein mais toujours regretté par rapport à Kabila kaka ya sala ina Kabila ça qui peut ministre un moment alain ministre ma tante Ponyo alain ministre à sport je me rappelle alain ministre tango Kabila donc biso lingi nini Fati asala la bato oyo nanu basala te pour ba travailler na idéologie na e donc ya on déjà bato basala la Kabila c'est ça non monter 43 ça jeune topé c'est une chance hein ah musuta okende bien te maman mambu ya politique ya mamba jeune te koza pe premier ministre maman obi expérience pe contrat obi ya celle ne bon ya celle ba ministère ni na makasi ça ministre sport na tanga matata ministre sport ba ko tsata yo salati ata yo mo la moso au sala donc il faut pas bongisa présent Fati mbala sima il faut bongisa yo au CPL non na choix na te ngala CPL na été nga CPL na été ngala nani kat fallait za la nani za la bateau à kilo ndeti nani bateau à kilo ndeti nani kasi ba Muzitu ba Moïse ba Bemba biso do luka muto okanga Kabila te ese ya ko okanga Kabila ministre mwana la sala ta photo ne ba ola sa fanda telema la Kabila bo mama ate mina Kabila bo sur ba tinda ya kanga Kabila ko kanga Kabila mama président bongisa ya mbaloyo mboka za na mboka Kabila bon to ebité wala photo tout na yi moko OK wala photo tout na beton to on s'attendre na nini na Jean-Michel Samba on s'attendre na nini bon total anan social to lia bien on s'attendre total anan bon mboko ya mama mamunyo tout social éducation santé mboko mamfo ba bandela zéro mboko il faut do facha bandela mamuto à zéro merci beaucoup merci maman voilà toujours continuer na balador na biso toyoka ba pro Congo bana Congo baloba mabele ya Congo bana Congo il faut baloba na kutani pe na ndeko mususu bonjour ndeko bonjour mokoleleki hier lundi
tata ekolo a nomaki bongo premier ministre otalaki TV okangi kombo et puis avis par rapport à choix wana. Oui. Total. Non kombo na. Toyebi kombo na Jean-Michel Samba. Ouais. Choix papa mokonzi wana eza choix na ye ngolo bateke so sali choix peuple pe asepeli na choix wana mutuna mutaza na vie na ye. Bon. Mais selon moi, il fallait même pas pour tout le monde qui ont travaillé avec Kabila, tous ont la confiance dans Bangote. Bon. So imboko eza kobeba c'est parce que bato Kabila mutu babebi simboko bino tu boye bien on ngezali. Aza mutauti na FCC, avant FCC azagi na majorité présidentielle ya kala. Ba travailler na premier ministre Matata Mponi. Azaï toujours pemene à Kabila. Et puis au monde on a ma photo. Azana Kabila, donc tout le monde a travaillé dans Kabila. Biso ba Congolais, tu as la confiance na Bangote. Oh biso to zelagi. Eza yete. Si yo personnellement zelai nani. Personnellement, tout le monde qui non a sali déjà Union sacrée des nations. Tu vois que non batwa mayele ya mala mo pe ba travailler. L'époque ya Mobutu, l'époque ya banano ba touchato bazana. Donc to go ba ne ba na tâche na kati ya mboka tie. Hein? Tâche net basé belé, toko basé belé maman. Nani mi balata ba combo belé. On bon. Toko kende ba Moïse Katumbi azawana. On bon ba Jean-Pierre Mbemba bazawana. On bon ba Mozitu ba donc basé belé ba ko travailler na place ya premier ministre. O ba na souci mboka. On bon. C'est jeune, pas bibino baba ki mukolo. L'esprit du travail, l'esprit de la démocratie, il faut que les jeunes. Nous avons besoin de la passion de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Les lots, nous avons un enseignement, ministre enseignement. Aza jeune, le roi Bissoti. Mademoiselle Saleh, c'est ça normal. Basé belé, jeune, on va se retrouver dans la prison, dans le dossier belé. Vous comprenez? Tolingi Batu Oyo va travailler dans Kabila. Parce que ce sont de même têtes toujours bozozong c'est la mission na kati ya gouvernement. Bolongoli obozi obotie. Mutazoli anando kazanani. Ando kite. On bon. Nous battre le roi à 43 ans de tobagi a tozi président jeune, il est l'autre aux suki wapi. Bozo se rappeler les sous Batu tu va se peler a tozi président jeune. Bah professeur ou te bimi troisième les lots d'Ozab. Seul le lot connaître va makambo isa pour l'année. Gouvernement Kabila ça fait 18 ans ça il a pouvoir et là on y a même libis. Na kati ya 18 ans na ba Jean-Michel Samba bazai na kati. Na ministère na yo a travailler et là on y a apporter. Na ministère à sport. Apporter ni ya plus dans sport. Oh ya biso bino boko pesa biso ba et là on y na salle dans sport. On bon dans un DG dans l'entreprise ni et là on y a portail malamu na ba travailler wana au place azali ko sala liboso. On bon il a biso ka teke no 43 ans au boina boina. Nous avons besoin d'une personne au azana ba mais propre. On bon o ibinde ba ibakate o travailler na souci ya peuple. Mais pas ibate to pese quand même chance. Eh pas mal. Moi ma musu c'est bon maman la c'est bino bogoye bate biso to goye bate. Mais nous avons des expériences dans des lignes. Honorable député basé Bela, bateau politique basé Bela, nous avons des histoires. Oh ebima, te lobé obima. Mais c'est lui qui a travaillé avec Kabila dans Mboko et Tolingité. Donc président de la République d'après a sali mauvais choix. Il ne fallait même pas pour commission à union sacrée des nations. Basali ba makambo bela banquette belé biloko bedo muto ba monika akeye mais or que so talibien ba présenter ba photo na ena Kabila outi na FCC photo na ndebo misi oh mais muto a travaillé na Kabila zadani andoki te yo liena ndoki to moni place so ndeni te yo liena ndoko liaka na ndoki ti lelo bazio ba tio place wana et c'est au porter bisoni. On peut quand même chance hein c'est aussi chance on a bino bozolo babino chance ba pesa qui avant à Salini à l'équipe ba DG ba ministre sport ba nini na Salini na sport les lots ba sport na biso zo kita bo il pour na nini gouvernement Kabila nous on bon na mbonga ba jouer bozolia na mbonga ba équipe to chara to lobby sport na sport tozana combien de disciplines
Nous avons plusieurs disciplines à sport. À ta discipline, mogoté, ozo boxe, ozo judo, ozo karaté, ozo nini, nous sommes en football, moi ça va. Ça va, nini. Depuis que nous avons Coupe d'Afrique, depuis 1974, il est là. Chan yango bakei basali nini. Préparation à bas joueurs et à la raté, préparation à bas discipline voilà. Exacté. Net to bana Congo. Na mboka na biso. La kisanga salle oh nini okolo balelo que non soki ba une équipe nationale à boxe, to équipe nationale à judo, to ya boy. Ba kende préparation. Eza wapi. Ça donc ali banda mboka. Même ma trop eza pasi. Tala l'équipe qui est na Chan. L'équipe est bien préparée dans Bamboka na bango, mais pas na biso a. Bozeliga que non match à lobby, bozu ba joueur lelo. Ma trop. Président de la République a bongisa. Nous population toza derrière le président de la République. Toza au soutenir rien na action na et tout. Mais choix premier ministre, bon ça va, on va voir parce que y a mutaponi. Pour l'air royan ndongo ozonga e pa inae. Ozon bon. Donc si na mort accélé mandé kozalate. Potoza otala ekite lisouye oh bongo ekite la nani aponi ekite la ba yeti mère toza la vraie te biso bimo Fati Beto est un pays de droit tozo ina pays de droit to sali mabe balongo lioti ba yibi ba tio na justice it ozo comprendre lisu mune mo kite la sou Fati Beto bongo ye mutaponi muto ya mabe muto biso to lingite ya poni so asali mabe ezongela nani. Moi, je ne vais pas diminuer les lecteurs. Vous avez la vision de choix bien. Au peuple, na tongo la mugi bo moni bato andi ko sepela bando bimana ba veni ba o sepela banini. Mais tala yo moko réaction ba kinois. Ya ba congolais depuis ba nommé Jean-Michel Samba na place à premier ministre. Tout na congolais ni na sepeli. Côté na ba taxi na ba bis. Vous comprenez? Hein? Donc muso bien neti ya sepeli na. Wana za vina na majorité ba congolais tunanga nanu o azo sepela nanu. Olinga zaka muluba. Muluba te mukongo te mongo te tolobi toza na besoin ya mutu ya bien. O CV na ye eza kitoko eza na tâche moko te. Comprendre? Merci beaucoup. Comprendre? Obakisa moi maloba muki par rapport à maninga mamba loba bazo e baté. Avant oloba ozo oloba pona mutu, foye ba auti wapi akomi wapi. Le monsieur Azaki ministre de sport en 2015. En tout cas, Balandiama mission TV a ekoti mobulu. A ekomi ya reçoit na. Donc le monsieur Azaki ministre de sport en 2015. Tant ou Kabila sali non Moïse Salaki déclaration à troisième prolongation ezalati. Oui. À ce moment là type pendant que non Moïse a dit que non ba ministre n'ont surtout ba travailler, il faut pas déposer. Pas démissionner. À tout le monde qui. Jean-Michel Azaki parmi les ministres des sports, la G7 a démissionné. Tout le monde a jeune, il y a 37 ans, quelque chose comme ça, a démissionné. C'est pas facile à Congo. Tout le monde a bitakui. Boya a démissionné, on a un caméra bakabwana. Mais jeune a bon 37 ans, 38 ans, quelque chose comme ça. Andima a démissionné na poste, il y a ministre, il y a sport. On le non à sa sérieuté, mais comment? Qui s'est dit on se fasse en ligne. On a s'appelle na choix président Asali bon choix na été zabena malamu donc mutu oyo aye wana to asil que non à côté mboka comme il faut. Kasi 43 ans ndeko so okyo pousa na boy 43 ans babi 43 ans batata mikolo ba l'équipe place ba kokité kaka ye 43 ans kokoka bon mona ko simba Congo bon 43 ans mais na 43 ans na oui gaza na expérience belé ndika sana jeune wana ngana tangaki na internet jeune wana tanga na France ba école na primaire ti to comme ba humanité azongi Congo atangi université na Katanga si je me trompe pas aye au sala ba spécialisation mo boye na Afrique du Sud aye ba assassiner papa na ye na pouvoir en place en 2001 ba assassiner papa na 2001 na pouvoir en place si je ne me trompe pas le type aye ko postulé en 2006 Abima député déjà na Bakatanga kuna na bossa province au Katanga. Oui, Abima da député na 2006. De 2006 a travaillé aka. Aye comme ministre na 2015. Aye comme PDG de je sais pas si DG
Je ne sais pas s'il y a 3 ans passé, quelque chose comme ça. 2 ou 3 ans. Bon, si on a une expérience, c'est ça, na parcours depuis 2006, on a Tilotogoma en 2021. Expérience, c'est raté. Les sous, on est pour ça, la pemena Kabila. Vous comprenez? Comment ça, pemena Kabila, ça m'a bête. Quand on a photo na Kabila. Oh, bâti autos à la informateur, na son agence à parlement. Asana Kabila de Moïse Katumbi. Asana Kabila de. Hein? Oh, ben baba sala 4+1 à travers Mouzitou, à travers la Kabila. Tous ces mondes-là, bah, ça va politiciens, bah, ça vivent toujours dans le cadre politique. Donc, ce que c'est que nous avons pour ça la moi malam toko zoyer, c'est pas que nous sommes na Kabila photo bengano tiens, à ça Congolais, il ne peut pas étranger. C'est un Congolais, il a le droit de travailler dans ce pays. C'est normal. Soit on a pour nous non valable. C'est normal. C'est normal. Jeune wana aza, jeune moko le monde non a travailler très bien. Oui. Merci Ndeo. OK, merci. Maman Mboko yo biso la biso ba Congolais ko masu dans Bunda. Oui. Mais là on va nous mamba solo. Non, tous na démocratie. Bon on ndimi yo boyaki na est-ce que obundela ni? Maman, na bien. Bon ba mamba o démissionner. Nani oyo caméra na assemblée a démissionné. Lelo Kabila caméra na anani. Kabila monene o lobi papa qui se dit. Caméra a démissionné. Kabili c'est lelo. Donc à préparer déjà. Maman, botu na bato bazolo bana. Azalaki ministre sport à Poctanini. À Poctanini na ministre sport. Oh maman, botika donc tolo bate tala. Bate premier ministre bon Union nationale babemba ba osala. Babemba ba osala. Moi nana olobela bemba. Maman, botika politique maman, botika ça maman. Maman, bon, obakisi nini papa? Bon, ngelo na robakisa. Papa. Papa, maman babino nyonso na za pona bino nyonso. Na lobi eloko ko sala nga passe pona ba Congolais. Omoni politique ya mboka na biso. Politique ya mboka na biso etourna kaka. Etournaka. Soki to bandi ko landa oya sala pa Kabila, oya sala pa Mobutu, c'est que politique na biso ekotambola lisusu te. Aza garçon moko boye, aza déjà na expérience ya musala. Ebi kombo na ye? Bon, kombo na ye, bon. Mukwata. Lokondo. Michel Sambo Lokondo. Aza garçon oyo to baki na ministre sport et puis a démissionna. Bango ba yeba ke Kabila makamaso sala eza malamu te. Et faut tika Kabila, batika ki Kabila avant que Kabila mandane sila. Les batika ki ba yeba ke Kabila zo sala meloko o bango mote mezo sepelate. Yango ba kenaki na G7, les ba na G7 aza mutu aza na expérience. Ata aleki ministre sport, aleki na Jekamine. Aza mutu oyo totika ba makanisi oke Kabili c'est ce que tokoloba. C'est que batu nyonso toloba ba Kabili c'est. Foutie ka papa ne ba assassinat ka ne ba foutie le poste wana. Eza problème ya mutu esalaka. Aza garçon mutu ezo sala. Na yebi ka aza na 43 ans. Et puis il y a outil dans G7. Exactement que tout le monde a makanisi wana tito comme on a 2045. Bon on a toujours mutuana za kabiliste. Kabila régime ya Kabila déjà ekwei. Bon on a makanisi wana. Oya zana mayele ya ko travailler pour na ba Congolais. Ba ya to le ba benga union nationale. Ba benga ki pour na Congolais nyonso. Oya za mayele total iboke totambusa mboka. Merci maman. En tout cas, likama premier ministre ezo soigner ça va tout je vous joue papa yo bakisi nini. Bon vraiment merci beaucoup. Na bakisi vraiment bon à travailler car pour surtout total à gauche total à droite vraiment moyen ça théâtre ça on est na Kabila siko on est lisumu mutasa na Kabila il déjà pas longo avant alors to peut ça ika chance à travailler pour mboka ke liboso yo pe ba tout pe sio ba pe sio mutu au même tambusa pe malamu po muibe za la souté c'est bon. OK, merci beaucoup. En tout cas, je vous dis ici comme il y a Oswana. Oui. Maman, ton petit premier ministre c'est chance belé. To outi na souffrance il y a 18 puis 32 ans Mobutu. Attendre na nini? Na yebi ke akko eza union nationale. Ako sala, ako travailler, tozo travailler, lisu na lisu. To pesi chance belé, biso ba Congolais, to pesa ka toujours ba Congolais, mal chance ya ko travailler bien te. Mais pour na ngai na lobi ke premier ministre chance na yango wana pour na ba Congolais. On s'attendre na ni force action ni liboso ça la po yo CP là. Bon, ngai eloka liboso ezala ba sangana. Papa lobi nini? Kanga John Numi poto ndimaka premier ministre. Oh papa.
En tout cas, c'est la liberté ici, hein, liberté d'opinion. Nous sommes congolais, nous sommes pas vaccinés. Ama yanga ko bakise zaka ke. Monde to zabwe. To ki ba mike. To ko la politique ezaka ya ba vanti. Tande to ko mbangi ta mandef. Mais ba vanti kana politique. O bo tia o te o vrai mutu. To pesa ka chance ba sala bien. Est-ce que tu es un abisso à Longola Moutou? Il y a une action qui est là et pas Tata Mokonzi, ministre Jean-Michel Samba. Et là, on a le Jean-Michel Samba. Sama. Assez l'abisso Moussala. Abanana, on a ma social. On y a bien. Hôpital d'abord. Chiki Abana. Vous comprenez? Nakolia et Zala bien. Pas contrôler ministre ya nini pardon ya ba lona ba Damas ba nini donc pas contrôler bango ba la biso makambo ba o te ba poste kingani ba bisi ba nini wana eza nango eloko te nchiki d'abord si mutu yo za boyeza nchiki sans nchiki mutu ya la boyate siko ba kangi nchiki tala combien d'années yebisa biso bana biso ba tangani bana retard matière. Voilà, en tout cas, on continue, hein. On continue. Merci beaucoup, Olivier Zomona. Papa, je ne sais pas là au niveau qui en tout cas, c'est compliqué ici. C'est compliqué ici, en tout cas. Oui, papa Silik, Batmazo, Bandeko, Bazo, Silika, Awa. Donc, eza démocratie, non, loba, eza avis à Moutounionso. Ngala kiti pas ba congolais. Ya malamu eza que na yende pas ba congolais. Oui, nous allons continuer. Merci beaucoup Olivier parce que problème mes papa. Oui, on ngo ba kisa papa. Bon, ngina lo baboye, ndeto vivre la mokili. Nzamba tila biso mokipoto nyo kwa mati. Bien sûr to nyo kwa mi. Mais izati na le balipe soukate. To ça pour ça peut changement ekota la mboka. Surtout vie sociale. Kota ko liande. Kota ko liande na ngolia fort kota ko liande tolipe dola ekweya tolite bamboka étranger et mboka la biso essentiel ya bango sa likolo ya on est ici souffrance ya mboka la biso tolinde dola echité mboka biso mboka la biso ya Congo et mata et ça la valeur koleka dola mboka mindele wana le premier ministre bi kombo na bon t'es l'habité merci. Mais ça n'est pas qui tôt comme ça to CP là. To lite ba mbongo lokola ba ministre ya ba mutu to lisu bango soute. Merci beaucoup. Mabasuka. Mabasuka. To likambo la biso mbongo la biso ça la. Yo li anone kaka. Damazinde ba pekita. Mbiminde. Biloko kita. Voilà. Merci beaucoup. Bon, eloko na ina bakisaka ka pona premier ministre na biso. El accorger ba oyo balekaki na gouvernement yoto le kamikolo yo. Pour surtout na corriger Lukamba. Accorger bango na Willy Bakonga nde babomaki nanu gratuité nde bakoki kolesa biso te. Biso toyebeke Fachi Beto le rasoki pouvoir bako aider baboko aider président Tina na moment moko balingi ke ba congolais ba souffrir présenter ba souffrir de biso peuple donc yé alongo la makanisi wana a ko travailler pour na peuple pour na social surtout éducation bana éducation toujours mboka so za éducation te mboka utambola malamu te. Maman, nous appelle toujours Premier ministre. Azwa motema na ye ya bonzambe za liboso na ye. Biso bana maman Maria. Sora sambe la maman Maria akinde toujours liboso. Nzamba pambo. On est s'attendre à papa Zela, on est s'attendre à ne muluba mais azana e muto katanga. Bon, soki tribalisme eza na mboka yango ne mboka ekufaka. Azale colonie ngana ebika kaza congolais. Azala nana azaka ka congolais azala nani sous na bakisi azana makanisike oyo ndeko na ngai tribalisme nde bumaka mboka na biso toujours ba courage ebele na âge na ye a servi mboka carrière politique ne ekende liboso. Merci toujours. Merci beaucoup. Voilà, na tondi bino botondi balandi ya ma mission TV le miroir du monde. En tout cas biso mission na biso za kokita sur terrain. Toza matoyi na bino hein donc on a bino eska obino boko ko mata. Alors ma mission TV notre émission c'est Yorokita sur terrain koyoka ba congolais ba pro Congo ba loba. Alors nena loba ki tata mokonzi noma ki premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde plutôt. Alors biso to bito ka ba vie ya ba congolais boyo ki ba papa
ne balobi oyo bazaki favorable musu bazo bana sima caméra na biso ba pesi biso pe matière kasi ba boy ko ba bi bana kanda ba roloba te batu musu pe bazaki pe ou en tout cas ouvert balobi to pesi bango merci na ba ya nyonso o ba congolais o ba ki favorable na micro ya ma mission TV merci beaucoup na pesi merci na Olivier Viko na sima ya bilili merci na technique nyonso ya ma mission TV na moni bongo Volding Tuka na moni bongo Grévis Tekis, merci beaucoup. Continuez d'être connectés et d'être branchés, toujours rester. Continuez de vous abonner, de partager nos émissions sur ma mission TV. Merci beaucoup. À la prochaine. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipés. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.